Donc, tous s'abonner bisotou chez Mokonzi officiel. Pour vos informations, Karim Mokonzi la baronne, Nayeli Susu. Toko Bunda Nanzoto te. Big up fire, on fire. Karim Mokonzi, c'est juste un big up. Karim Mokonzi la baronne. Culturel, tout était côté politique, donc tous s'abonner chez mon YouTube chez Mokonzi officiel. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K. Machine ma daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Bonjour à tout le monde. Bonjour la ville de madame la chinoise, un peu chinoise. Donc bonjour, vous allez bien? On a bien été. La lalité. Donc on a la kilo pour ne que côté. Il colle pigment. Na bien pigment. Na bien nous nuance au beau. Au sang na beau sa campagne pour la carine. Na denga ma bé. Au moins qui ont ta ma bé na bino. Et on s'en se prendre bino. Oh, comment ça fait-il au 20 non bunga déjà kala ozala pelo côté au tigose lo te pigment au bimika ba mon besilement bantim ba mon que soit disant ba limbi sauté 2020 na fali aye bioté ata la life na oté akati na oté wa lo côté wa ka ma kulu tout mon zozo yo ma kulu internet. Non mon les quelque à la que la calba que yo au comme chroniqueuse donc ouais les seules chroniqueuses à mon colo à 50 ans ma kudu tout nous se comparer na Karine bache bino na nzungu ba tokse ba tana na lemba oh Karine a 12 ans ba opiaye ndesi nga be kuna nga na bi Karine mon compte ana 16 ans mais jusqu'à 50 ans se comparer na moi il y a 16 ans. Ils ont 50 ans. On kolo makasi makulu tout, c'est respecté. C'est aussi lingiko. O lingé yinde le to limo sindo ki makite. Soza be le roi comme il y a YouTubeuse comme déjà chroniqueuse. Donc nous quand souhaiter sous ça là. But pour chrétien ko ça ba bilo bazali na Karine te. Pour la Karine no ngane na boy. Ta na nga penda na disposant au cas pour na Karine. Pour y répondre bien, tu as ce que tu as à disposition pour naïe, ce qu'on y est quand on a naïe. Am colo c'est respecté. La vérité, ce qui ban na ban non va pas se conseil. Ban nous c'est ça va pas se conseil. On a ban ami colo, déjà deal. Bon conseil maman binoté. Bon conseil maman bino. T'as comme si na niveau lingamba la moi na naïe. Pour na buzoba donc c'est respecté c'est respecté tenga non si l'histoire n'a pas carré non ça le lot monté on a aussi ça on a s'en charger na yo pigment on a s'en charger nous ta comme ta pigment mais mi sapi ne bota mi sapi mi la il aura ba jeune colonne pour donc na ko linga ka ba fia bato comme ta mi sapi mi la mais on doit monter 1 mètre on doit 1 mètre mais li sapi ne monte 30 cm ta déjà bon li sapi le pas jeune colonne. Et il y a se respecter ma coulou tout am kolo ma casse se respecter et on va tu sur la Karine bah quand se compare net fallait doter ou l'autre quand se compare net fallait doter ou l'autre am kinzo ali papa pour votre maman saleté on a si ma mec pour chande de ça la resonde ça la comme ma bé ma casse ça la on tout
Bon, moi, ça me pousse à que Noël. À tout la petite, sur la petite talent, donc on a 1 mètre. Sur ça, 100 talent, on a 85 cm. Et là, bon, aussi, comment ça, non? Ma colorant, on va vacciner ma commune linga kabu na talent kabu. Là, le roi m'a tabé la mada buka. Nous avons maintenant à pimer l'op, n'a eu que nos coca noté. À pimer l'op, il est belé, à plus mon beaucoup. Ma bon, me poussé, ou à 85 cm sur la petite talent comme 1 mètre, ou à bien dit, ou pour. Yo saka ma YouTube. On coquette. Quand il y a grâce à l'ITS na abonné zone de retour coquette. Au coquette ma casse pour notre chambre la laisse si pendako. Le quoi ça dans AV. Na ye pas baxelo se wana ka pour ba chamba mo kendo mamo mo aboko mapena. Bon, on a dans AV ngano baxelo se. Pourquoi ma AV c'est wa mo kolo pour ça se respecter. Il se peut te respecter yo. So on se respecter t'es net singa boya. Non manque au respect ma casse pena ma casse ya somme. Pour nous dana okoni ki sakarine ma santé. Bisene to ni ki so ma santé po okima ozore sur place au utarozala. Oya ki liboso sa ba émission na tonton moi ma bunzi boy. Bosa la émission. Bon otama ebino mbale. Akoye so la muki na komba fali. Ozonga pour fali aka sans cette question muta seigneur pardon allez kan émission allo baké na limbi si éteint soit limbi sezaye moi yebi na mutema na so limbi se toté ki moi yebi donc bino bo ate wana bo muti bo lo basko bo yebi te ke fali o bule nini fali na makanisi e nini ana epenzambete ana nzambete po eko make bo bando tanga ko moka fali anzambete ye moi yebi amu lo kwa biso kwa nzamba limbisa biso yepa pourquoi pas ya limbisa au limbisa alimbisa te po ani o ko me bio sujet muta la sute muta pe mate muta petete muta respirer te fali o limbisa te fala on sa boete pardon votre cabon et ça bien te na falloir moi rota la oh a comprendre yo baton ba ma bon ma to réfléchir normal à mon abino pensako wana problème à mon tout bon réflexion abino est à moins ouais bien te so limbise to te boye bité idée problème à mon tout bon réflexion abino est à moins ouais bien te so limbise to te boye bité idée na boye bité et pour ça nous ka surprise de roi Kofi en ça une surprise pour ani bina no pousser ça surprise la bino ba propos na bino bo bimisa ndi botina ba ça bolam pour na Karine so boye pigment détrompe-toi au comprendre détrompe-toi que oh ngani na bina mo na fali tu okufo mo na nete o mo na nyo oh banzela yo le kaya ta e biote wa ilote nga sala pour lo ba ye ba yo pigment le lo ma kulu te la baronne comme toi da kunda mo kana nyi atayo otika bongo bando contest ko batoye o abimisa na ba garçon na ba ex na ye na ba fille o ba wanga na kena internet ko wasela ngelo ta futé la bongo opération te bando contest lo bazar na sama ko la Karine ba pousa na ta pembeni te o mo ke penda premier ba kokante na nga ka juste na zongi so muntu mantumba na bien yo wa mieux placé te yo Lexa Kofi mutu nini encore pardonner mutu nini encore sur de la nae oh wa porte parole nae ba passer à la porte parole na finga te to na finga Kofi te na finga falite mutu nini sa finga ba musicien c'est un co-chrétien bon faut co-chrétien et ça ni oh bien vous ça pour un point bon so ni ne si yo pina man kumba yo kaso ni ko o se long problème na ndeni oh so banta ma kamno ma Kofi suka na ko fo ko ta Karine donc ko te po ani ta fi complexo o ko te po ani fi azozo ate cité boya mama Lucano ressemblance ko ta France ya nous abata no no ta Karine ana nda ko ana S+2 a bien na Belgique a vivre bien ana nio fa ne lu modezanga en plus a madame
a madame Makrasi so lina niki so masangu te. Sa maman occupe-toi de tes affaires. Kokota mamba karente. Oh, kimutama bina bino et ménage mina kindoki. Ndeni yoko no sa propagande na komba kofi. Propagande na komba kofi ndenga mabe. Pour offert détester pas batu. Nandeni. Wana na via kofi. Pour ni les batu yo c'est ma pardon. Qui est bas? Eh, ouais, l'autre la via kofi. Yo ko bando pour ni te ka limbisa ete la son c'est boui. Et on t'a décidé comme limbisa. Yo ko pour ni la ete. Oh, so qui peine on suba na mbetu. Ok, non, so ok, le pasteur suppose na mari de nuit to e bate. Ke no so qui peine on nzoto na oti ko suba na mbetu, matumba oti ko suba na mbetu, ole ba dolanda mamba Karine na kofi. Oh, mais vous ce Karine dondwa, oti ka profiter na temps na ye. Oti ka zo mu pepe, eza nini oti ka zo mu pepe, ta ka mta komiti na niveau. Asa nzembo, laissez-moi tranquille. Boutique pas mon bébé. Mon temps comme c'est niveau c'est le non nzembo boyo kakate. Eh, ça on a chano nzembo, laissez-moi tranquille. M'sou bino boyo kakoro non nzembo, bo comprendre te. Maram ba parole ni ça nzembo wana. Na changona no. To yoka, bo comprendre mon talingi na eta comme c'est niveau ça nzembo ka lingi te. Bo comprendre ka lingi te. Na chano nzembo. Karine Mokonzi la baronne Nayeli Susu Tokobunda na nzoto te. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Nasopi motema lokola mai natandi yango lokolela mbayo maya miso nange kumbela yo yanga ilosambo yaya oyo source yango lu Yesu yoyo oh. Kolonga inako senga yo pona bomoi nangai mo Kristo yo Oti atango nyonso liboso na ngayo Talatala ya liloba na yo Ofungola pe miso na ngai molimo Otena talaka talatalango Nayeba kososola mbindo na ngai Naluka pe kopetola mambangu Otena zanga lola soko moketego ngai mokolo kozonga kokamata basantu bo Yesu
yo yo. Kolonga na ye mpana yongo nasopi motema lokola mai natandi yango lokolela mbayo maya miso nange kumbela yo yanga ilosambo yaya oyo source yango lu Yesu yoyo kolonga inakosenga yo ona bomoi na ngai mo Kristo yo otia tango nyonso liboso na ngai yo talatala ya liloba na yo ofungola pe miso na ngai molimo ote natalaka talatalango nayeba kososola mbindo na ngai naluka pe kopetola mambangu ote nasanga lola sokomo ketego ngai mokolo kozonga kokamata Kristiane ye Yesu yoyo yaya nanga yo yaya ibanga Davide kweisa Goliate itumba ya butu na belelaka yo kosenga lisusu Yesu ona mikolo etikali na ngayo nazala mbisi ne balangolu na yo pasi na ngai ya nzoto pe ya molimo ezwa eyanose na ngolu na yo tango minyoko eyelaka ngai yo Yesu pe pasi ya mokili elelisaka ngai na bimali bande balangolute omaya miso na ngai yango ekosangana na mayangolu na yo ekozonga na source pai na yo kolo openganga bomwana ya na maboko na yo pakolanga mafuta na yo yokotisanga kelasi ya mayela bonzambe La voix des sans voix. Sachez que l'homme n'est grand que lorsqu'il est à genoux. Demeure à genoux en esprit et tu seras toujours la tête. Amen et c'est final. Oyo sangolu ya 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 ya. Ali bandeli angolu Yesu liziba. Oyo sangolu Shilonanga Donc, tous s'abonner biso tout chez Mokonzi officiel. Vous avez information Karim Mokonzi la baronne Nayeli Susu Toko Bunda Nanzoto te Big up fire on fire. Karim Mokonzi, c'est juste un big up. Karim Mokonzi la baronne. Culturel, tout était côté politique. Donc tous s'abonner chaîne Moko YouTube chez Mokonzi officiel.